Capage TV. Bato me barasin ça ma be ta gucci tellement a message na ngayoka ça va plaisir vraiment en tout Capage TV. C'est que pasteur Mozimbi yaya azapena moto na nzambe o sakanati o mengane na zabu na yeba ke o paka escroc o pasteur na o na yeba na maîtresse général na maîtresse nga muna ko lexa aventurier te to escroquer na kiti ya chaîne là Capage TV. et ça le roi pasteur na biso pe mukuna asa na ba mabe na ye mais tout à la peu balam ba seka combien ezali pona mabe moko bo torturer mutu bo sala nyoso wana Capage TV. nga pena elo na regretaka pour la musala oyo exact parce que tant déjà na rataka kozala hôtesse de l'air tant na plongera la journalisme et ça langa déjà waouh ouais et l'autre autre regretaka ka ba mauvaise personne oyo to tira tout autour Capage TV. na kala mama biso bazali na ba 2 4 5 6 musique camarade te ba maman bazala ba musique na kala to bi pe ne ba mabala na bango suka parce que ba mère musique ba fo ba mère voilà to yebi ne ba mabala na bango suka ya ngamba mama boziki yo ba mama bakuba o likelemba o ba koma na likelemba mibali likelemba bana likelemba ngamba zo bisauti. Merci à tout le monde, surtout abonné na biso, vous allez toujours fidèle na biso na Capage télévision et na Matabisi TV. Vous s'abonner sur na Matabisi. Vous êtes quand isolé, t'es à biso, de vous allez na Capage, vous avez na Matabisi. Le vraiment dans la plaisir, il y a trop soirée dans le boni parce que là je suis avec Madame Cynthia Capage. Tu veux aller au bandika pour colondika. Bonsoir. Oui, bonsoir Rosie et puis on a Maramokala, on a bu le biso niveau, c'est que l'actualité bien zali et puis elle a triché. Yo, on est triché. T'es yo et si fashion. Yo kasi mouti. Donc on va faire un handicap au pote. Merci en tout cas et nga kasi boutique à la taro fashion. Au fait. Dans ça il y a pas promotion, parce que c'est pas là ta, balate pas. Kasi boutique yo et si fashion est non mais kiti là ah bon ngala leki na ngayo leki na ngayo et si prochainement bidambo fait les promotions malam. Merci Rosie, merci pour l'invitation là sur que plateau na biso et les kakitoko ndeni to mono pe mikolo trop le Capage donc ton amoureux ah bah beza amoureux na yo entreprise na yo lingango makasi mais na Congo web na habité to nous la conférence de presse na yo on ça a filmé tout ba image mais jusque là te ba lobi moto ba lingaka ba bombaka mabe na ye bolamu na yende ba lobaka na mission ya bato voilà donc total kaka mabe o fa Patrice Alba la biso avant salam mabe ou bien o larguer mutu talaka ata bolamu na ye donc o bosani mabe o tali bolamu ça peut quelque part le rose ça la que to beba na du jour au lendemain parce que biso bato moindo total plus ka mabe mutako ça elo 90 makambu ya bien même quand on sala ka mabe moko bosani ba mo 90 makambu wana en tout cas là comment ça vraiment effort ngaso moninga na nyati mutu vraiment dans la débanito na boy mutu wana c'est que penako o sali penado o penado o zokisi motema nanga mais na bon mo pour ngai na ndo sala ketiki na sala buna sabuna kikuna na zonga kuna et là penado e bebe ça soit congolais ngwana mutu soit cause aboza bien ayo kikali kamna ou bien à bloquer ou bien à saluer émission ou bien à larguer na mission bato là me soupe 100% tout na 100% benga boyo kana so to comme benga na ke rosa sala elo mo bo na benge na yo kie na lekisi nanga et belé to bandoza kana ba bonne relation voilà ko yo pe kolonga na Congo habité ce qu'on peut percevoir raison ana ils ont la jalousie à YouTube ba vie comme belé au sommet mutu kambo comme le bon ici plateau na yo
yango c'est le président Chabani alongola en fait ngai na loi Congo petit nazali na loi chaque fois dans kaka la Congo télévision na boujara te on les anda kuna les famille les a place on a passé presque vinanga costa la place moko 6 ans 5 ans et ça déjà bien 7 ans et ça déjà bien donc on a ça likambo atanga pe nazali boy na boyité que président Chabani record abeta nga bandika ya kosakana te président pena un mot mata kita maintenant la kama be présenté na conseiller ou bien on tira à distance maintenant ça me sala nanga pour mutu nyoso donc so lingi mutu azala hape na pe pembe na mokido ezala ba ange na nzambe mutu na mutu azala na mabena ngaso na za problème kuna na zo recul mais na loi Congo petit nazali et puis président Chabani record ngala bona lo da be ke kwa papa biso za kwa bana o azala ndako amoni ke age pusani asali pour orchestre na ye mais na yebi ke ndako na biso ya famille ezali nga eza différent na papa na biso Israël Mutombo nga eza pena différent makasi na Israël Israël partenaire o ayeko ya sa salama nga la salama na la menenge na zaraïté donc Congo pe eza parmi ba Pierrot et ça peut que fondation za makasi parce que ko uta place au salami vraiment bien mais mon tour où on est le roi président Chabani record à reconnaître et puis azur au sali pas dans l'entreprise na ils ont ça avec donc ngana est vraiment dans les différences à makasi et la différence de boy mais Israël peut à salami makasi na Congo est-ce que c'est important à ça la conférence de presse ou à sali lelo pour ngai Israël to bon ta show makasi Chabani record pe tembe on est singa so ezaki ye na ngana vanda na lali na n'importe conseil ou bien ngana tout na mbatu na ngana tindela batu Chabani to na ngana benga to yokana za bongo to za bongoti côté on a penza ezali kaka eza ba pression na bangonde ezali vraiment que mahambo nyoshe salama so ko tala la capage télévision au mon émission na beta qui c'était tala na beta qui c'était na micro pour naza na tala te obenga pakana nga Israël naza pe na te obenga Chabani record mais na sala ke émission o eyebi ke batalaki pour la preuve année que ba sera Christian a retiré pe nini des mondes d'ailleurs voilà pour le baki en Christian jamais to ki quoi et là voilà to ko mélanger ke muninga longo yo remplacer et ça vraiment bloro otolinga onté pour ça le wantima pour ni kato yo longo ba remplacer yo voilà quelque part pe on eloko ozo réunir nyonso ezara bolingo so bolingo ezali ba conseil surtout ba base to yo ka ba nani to zala na ba nani to fanda la ba nani eloko na eboma makasi pour la vie so komika tembe zo wana pena batantembe nko bon progresser quelque part pe bato si ba mesana na Congo bato si pe ba mesana Israël to raté wana pour Israël ça dit bien bona boy Chabani record kutu ndo on Israël kutu azui bona boy eza pas le moi qui to côté. Merci beaucoup. Toi, mon entourage vraiment est important. Madame Cynthia, est-ce que journaliste est dans la chaîne plutôt chaîne est dans la journaliste et tout journaliste contenu na inde ça que et ça la chaîne. Chaîne sur les abakasi et ça en plus et pas journaliste. Journaliste peut soit aller makasi à quoi porter Pierre naie na chaîne mais le ils ont vraiment makasi na tous les deux côtés ils ont TV ce qu'on vend déjà la TV ou salama déjà ça combo ils ont le roi jouer ou abeta balekala na o abandi ailleurs ko beta sika ils ont différent ils ont le roi acté on dirait l'expliquer bien ils ont le roi équipe yakala ate kwei ezaka équipe akala combo joueur oya ataza sika ezala ancienneté na ye mais tant qu'on kota na équipement déjà za combo azaka déjà world ezande mona chaîne so ko kuta chaîne déjà esala combo ezaka d'un impact mo boy pour ba Chabani baza bato asali chaîne na ye mo pa na combo c'est différent na bato bazali azaka la chaîne à pamba chaîne eza la combo mais ya la combo te ndeti ba papa na biso André Kimbuta yang donc combo la chaîne et ça a impact te pour asala na de yemo sa chaîne mais ba Chabani ka baza avant même mama na yemo la chaîne na ye et na puissance mususu ça wanga na même mana ngana de to yanda ba idéologie Congo de na même mana ngana combo na ngana chaîne na c'est différent chaîne et ça la mutu mais mon tout pas même à apporter un peu un plus na la chaîne parce que Congo peut ça parmi la chaîne on vraiment des piliers information to banancio de utakuna bagaye ki mutu donc côté information na bosolo ndenge ya les sources la côté politique et kanga
et Kanga. Ponini, Congo a déjà chaîne robot déjà évolué l'informatique, mais ils ont vice versa. Mais pour la chaîne P, ils ont vraiment un pourcentage cassé. Il y a que fou la journaliste. Voilà. Okay, merci beaucoup Madame Cynthia. Différence nini entre chaîne télévisée et chaîne à YouTube? Chaîne à télévision ezali que eza na importance yango lobi to discuter na Joe Mystique nga na lobi na binazo kolema na nga ba chaîne à TNT koleka na kin et comme na nga kilo habité Cynthia bo solo po efanda ko bongo eza pe petit peuple pe mingi petit peuple mtetanga efanda petit peuple to loba petit peuple eza petit peuple te na nga petit peuple interprétation mais petit peuple eza ba o baza ba fait fond baza rappeler na moyen ba canal satite baza na moyen monsieur à côté internet te yango to loba petit peuple so déjà longue place wana VIP ezara sous problème te pour petit peuple et les kaka bateau bazwa na ibele. Tu vois, il y a un aussi important que les Canadiens Kinshasa, quelque part, il y a une autorité à capacité télévision pour femme. Et ça pour Chabani, on a un logo dans la émission. Nous avons un logo dans 400. Et tambola tellement que Batakin, s'abonner à la chaîne pour la pour et maintenant les capés la kin. Pour ça, battu la porte, bah, baron, mais la kin, bah, baronté. Et ça peut battu sur la sibiso, la porte, bah, la biso vraiment, mais la kin, c'est tout ça idéologie. Donc, différence, c'est ça, voilà. Et bon, on a journaliste. Comment journaliste ou la télévision se comporter à YouTube? Pour minimiser les journalistes à YouTube. Bon, minimiser bon pour bon déjà même peu sa valeur na bon parce que nga déjà dans abonné internet valeur na nga les gens mi pe ça. Mon tout temps il y a peut-être et to cha le coup là Willy Kaimbe. Oui, quand même, au clashing en ligne, c'est exemple dans la vraie. Au clashing en ligne, pas déjà que Cynthia a capacité d'élever, Cynthia marchera bien, Cynthia est m'amener déjà bien. Mais tant que yo journaliste à YouTube, aux autres c'est sous-estimé non yo moko. Et puis au formé, c'est bien tard le là. Charge en boca, et puis c'est la charge en boca, et puis c'est la s'il vous plaît, s'il te plaît, s'il vous plaît. Change de mot, Rosie. Première fois, on a les chaîne YouTube, nous on a journaliste, on prépare monsieur à papier. Mais je bien là, c'est quand même un bon sac à cadre, bon sac à cadre bien. Bon, tu as iPad. À Kamwe, à bien, oh, je vais sur YouTube, à checker iPad, là, tu dis, il y a tout ça là, 20 dans encore. Mais il faut demander aussi papier. Comment? La vie c'est ma formation. En tout cas, Rosie Gucci, pour moi, quand on a l'âge, bateau me barracine, ça va ma bête. La Gucci tellement à message dans la yoka. Ah, ça va plus vraiment, en tout cas, donc, Rosie, comme le roi chef à plateau, Mobimba, il est colonisé. Vraiment, bravo. Mais prochainement, si tu es plus là, voilà. Et ça, il va bien, en tout cas, bien ça. Merci, Rosie. Et ça va bon. Yo, Monique, vous allez ok, non, non, facile et tout, mais moi, la facile, et ça rare. Le bal, c'est ça stage. Mais on a déjà, vous avez comment présenter, parce que vous comme on va commenter, Rosie, mon métier là, il y a Mida, Châtir, Rosie, Souka. Et ça, ça rappelle fierté. Et ça, bien, en tout cas, il faut vraiment que ça la différence. Rosie, so yo, mon scénario, ça va mbala. Yo, so, vous mettez la coupe à caméra. Si tu as aussi, journaliste, ok, yo, ça m'takala. Poani, yo, mon temps, on micha bolembu. Yo, mon micha bolembu, mais so, yo, mon zomata. On remata dans le longo. So, yo, mata, on remata. So, on va quitter. Micro au kita et voilà le lobby qui l'a pour ça dans l'émission et c'est là qu'on a mais talent de l'eau donc nyati assez fashion et si on nyati pas comme bon là aussi et ça la va bien en tout cas mon touyer mon comme t'as vu ça valeur ngaza vraiment le valeur sur ma mauvaise campagne aux arabes kabala kala vous comprenez maintenant nenga les lopena kenga moko na salle le mo et ça la ma parce que ma téléspectateur na ba internet ba tala biso so le ma beza la capacité télévision moi même ça valeur voilà et là jusqu'au regret depuis banda TV tout ça sera TV YouTube et là on ça la repasse va souvent zobi fallait pas na sala musala oh nga pena et là on a regretté ka pour la musala oyo exact parce que étant déjà na rataka kozala hôtesse de l'air on a plongé dans le journalisme et ça l'a déjà waouh ouais et là on regretté ka ba mauvaise personne oyo to tira tout autour et ça l'émission on a autre ça la calamité
bat ba ko mena la seyo linka ba mal passé lo ni esi la raté au moins mutu so asali bolam atozo répéter bolam mona 1000 fois et ça la mutu ana elo hoté même mutu asala mabazo qui sortant on répéter et ba lo sala mabe po yemoko ayebi niveau ya motema mabe po motema mabe asala yo et ba na osala mabe au moins bato asala wat mabe na to oublier mo ba kongole nde azala asala mabe alemba mo e rozumbeni a bossa ni ko sema ba voilà parce que comment logique ya Congo te toko tambola bongo te il faut to bongisa place to bebisi to bongisi place to bebisi to bongisi et ça va vraiment un moko regret za la kaka on na ebiso ke bato to yamba o yambi na mutema malamu même si ya tali ka ba défaut na yo a commission on sous chantage tali ba défaut na yo a commission on sous ya onda o matisa ponde to zabo to abasi lelo to atana lobi na obetali solo te na ko betali solo bolingo nanga atana bina lobisa rosite na otuna ra rozo na tikecho wapi atana eza bongo soko okutana bata mabe c'est que yo mo ozo s'exposer mabeka ya YouTube kaka oyo na mona yango wana et puis basifinga bato gratuitement ata mususu aebiote avana note amela note bo sympathisera bo seka kaka mais niveau soka le bia boma yo o regretter so ba biso ka mutu wana nde o regretter parce que menga linga vraiment en tout cas oyoki kamnanga ata to pota na biso mbale to pota ni biso mibale mais esile li biso que to na ngona internet boy et puis ngade tellement balba hypocrite et ça la ngwa révolte na kukasu ko gomelo côté so na moni eloko en tout cas surtout na votre internet so moni eloko rosi wana za conseil ba nyonso kina nga oloba so lobito kena ngo hypocrite abomba kasala babo ya on vraiment la joie direction na bango so comme ta senge loko na 12h1 en tout cas so no benga yote to s'expliquer so peut to kabona to kaboni voilà. Merci beaucoup Madame Cynthia. Tout d'abord si aux moi si aux maman il s'en non et le ni les autres ça lelo pour que ba mariage et ou mais la société tout à l'heure attend à ba maman la biso na ba koko na biso ba ça ba ou mais na ba na ba mais le comme bani 5 ans c'est belé 5 ans c'est beaucoup na ba jeune garçon na ba jeune fille ba ça mariage lelo le bleu ba kaboni zani ezali ndeto dans un misoli bosso nde na lobaki ezali koza eno za dialogue fondement to za rasuna ba fondement te mobala yosoka a rosina ninga ko mingi ana ningi oza mos nanga tala kutu mos ana na zaine ba pusa kaka na bwana na mali nanga 5 ans passé avant na yeba na zalanga moko na sala ko ina ne na zala na mobali te so ba biso ba remoka ko enga ko 2 ans yango moko na sala 5 bo ba simanga te ba lokuta déjà eza fondement ya ba bolingo na biso ya lelo yango wana zo mona ke ba bolingo na biso ka bwana mbala moko boyo mona mama biso wana ko bisanga ke netikala a na seki na bima na ngai na sengelo na zoelo moko boyo pa papa na doxa siko na mama biso abi mais ba ke ne so la tête mama biso na bi te mama l'histoire mère Martine indica so maman ça va dire maman ba français ba mot ba phrase nyos ayaka po kengela ma pasteur na pesi mbote omona mama biso abi alobi bon ba mi ba za bo so le so ngo sengeloko so bozaki ne bokabona kala omona kala biso boli aosengo bolingo mama biso singa ngape mama no isanga so kabona mobali bo sala ta couleur sengle nae ngala bite mama toko kabona biso me mbongo eza mbongo abite so kabona mobali ata mbongo na wana ekoma kala kwa ba papier donc otala mo sute ko to sala mo ba dialogue na mama to koli yango peza conseil pour ba mama bazo balisa bana il faut bazwara ya ko redika ka bango ya opesa ba conseil et le comment ozanga ba mama biso bena sepela ba mama bangala mama mungala ochayo mama muswahili ndeti yo muswahili boy ba mama bino déjà ba lakisa mona fia muswahili so azwi mpaka ndika fia baluba pe mo mukeme baluba pe bazakana mo basoni mais baswahili bangala ba mongo basala ba jeter yango no moni ke ba base za fondé te na bolingo déjà soko linga ote lo bolinga ote soko linga rabe lo bolinga rabe oko linga mutu oyebisi pena mutu kena na mwasi nanga mais mikolo tozo kanate na linga na sa neti na boya ye ou bien na mwasi nanga mena linga on ba mahe musu basala na mwasi nanga mena ni kame mozala omoni alobi na vérité eloko ebele eboyi sa ba mabala lelo ezali yango wana manque à discernement et puis discrétion tous arango lisusu te omona mutu sa bali mama solo na nyonso
libanda mobali solo ya libala na ye libanda mama solo ya famille na ye libanda tant ozo beta muto ramete ndenge nini parce que quand on to beta ma solo entre biso na copinage na camaraderie eza pe ka ndemo na libala donc yo kasako obetela la mususu obetela la mususu master ya mobali no likambo ya mobali na yo abomba pe so conseil le kana azong sont pas mobali no obike na zana rosi biso nini kuna peut-être là mususu mobali no abombaki et ça est affecté nini rosi to zana ba problème OK betela pierre tokebete la jo ezalate wa mosna et bomi d'ajme lo mo moi c'est pas que aux ala msuna camarade no mo ya moi so beteli solo ya mobali la yo o mona ato se ko le bater na beteli o ka pour ça abengeli camarade na bien zongi c'est là so mobali na yo na kuzu pe to za rasu na ba discrétion te au moins mobali na o mobali no ka de camarade no ba mo WhatsApp na ba na ba numéro la ye on s'appelle ya personne non na unité te si personne non benga no ni obéir le téléphone à enregistrer on comprend te moi no ayeba kama la msu copine on dalba ba loko ze belé au photo recadré et surtout politesse na libala to comment ba sou kana ben poli ba fille surtout ba fille africaine ivoirien nigérien tout na sangisa même moral on dirait tout ça la réunion et ça bien été bali pe ba comment na mo biloko moko on dirait ba sala réunion voilà so lo bika o ba no boya o ba no changer pas o ka sa kwa garçon ala ko leka donc bango nyos on dirait ba bima place mo ko ba fumi ba na ndako moko identique bakamboze belé on so lingi mwasi mo bali to lingi mwasi saka nzambe asala yo o moni leti nzembo na ye oyo bolingo nanga eza nzembo fondé mais diable baby sango rabe ataka nzembo na ebeba karaboy pona nga référence même si ya nzembo na ke mutakoki ozala pe boy o changer biso moko on a biso à la base tozora ba défaut ya mutu o lingi changu mpanzi tala mingi ba qualité ya mutu tozala plus moins na ba problème tozala plus vrai surtout tozala mingi malamu ya mutu ke mabe eza na bolingo eza na amitié eza na musala so ngo salelo mo bo talika bakala radio mystique des jours mo bo alala te pona nga natika na ngaka bolamu éprimé mabe ko eza pe ka bona bolingo so ngo salelo mo tasal pe na mabe moko pona po ba mbala kitela bato mabe mo mo ni ke te na limbisi mais to fanda mais so talika ka en tout cas toucher ba pour wana omona ke bien et puis bateau vraiment bazara na libala il faut to se référer na mikolo oluki ma tantine moko bo moi sermo bazara na expérience pour nga expérience na nga eza musu makasi koleka yo conseil nga na peso e ko edo makasi place nga la koyaka yo koyate et lo pe comment ozanga na soto cheka ba barrière na kata bolingo na biso omona ke bolingo na biso est imprimé na kala mama biso bazara na ba 2 4 5 6 musique camarade te ba maman bazala ba musique na ka to yebi pe ne ba mabala na bango suka voilà to yebi ne ba mabala na bango suka ya ngamba mamba boziki yo ba mamba bakuba likelemba bakoma na likelemba mibali likelemba bana likelemba ngana zo bisaut ngana linga pena babiloko wana vraiment te mobali o déjà à Bali il faut avoir na discrétion moi si pas Bali il faut avoir vraiment la savoir vivre mi to senga ngata pa nzambe bo nzambe so sengi aula kisayo et ça la biomoni na Congo so mto asalika ke amati omona ya on kama on a lobaki on pena inospi na omona inospi déjà et comme on kende bien te parce que ya za mtu mo ya luzitu lizutu ezali sagesse luzitu ezali politesse tu vois ko to linga raté to sala bablo mo à la quinoiserie na osala boy pour la quinoa na osala bo pour la ba quinoa ba quinoa eza biloko o ekitisa rabato belé omoni lelo to yebi combien de générations ya mamile la moni ka na vida kitsa karibu batu combien ba mati batu combien ba kiti batu bazo botama batu bazo sila il faut to sala vraiment ngele na mamona batu ebele ba musicien ebele batu musupu ba nolu bango aigle akomi fier aigle bona boye ko to so pekisa ba artiste na biso ebele basala yango eza orgueil zana batu nyoso bien oyebi ville obité lelo bato yeba ete ba papa lutumba pe ba ozala te lelo bato yeba ete ke bango ba robima lobi bato yeba ete ba fabricage ba ozala lobi kuna to yebi te ba obima voilà yango so ozala batu na yo et puis so osali oyebi ka ke vanité tout est vanité moni ba artiste na biso trop ba comme biloko moko boy ya ko dénigrer batu derrière le dos ya ko tonga ba journaliste ya ko sala ka ba clic ya on soit ba basali ba miss mo bo mona mo 4 filles 5 filles basali mo clic mo micro na inde champion natala kana miss
on a ebi vinenge zalaka et puis ba réalité mokili to zalaka bien na ba oyo ba bandala biso quand même musika na kabola raté na za ni moto ya Ibrato ni moto ya Jibe ni moto ya Wera ni moto ya Waze quoi na za moto ya batu nyonso parce que nazali église au milieu du village et kenda wapi ato kilika ya on a ebi sur batu so bazalo kwa ba enveloppe soko moni moto kolobate to ti ko seka akala miti awa po lo mo bu ya pakana Vincent wala kutu jo mystique awa seka derrière la caméra na lobité mais to seka ngai jo mystique na mbuta to seki kaka dika mo bu ka pakana Vincent Toulouse place azali na PC bambote mais ça batu so oko blaguer ou bien ko sal ka mo bu ba ramener ngona ninga mabe. Tu vois, et j'ai l'occasion de ça que Congo na biso la musique na biso qui est pour qui chichi ngas ko na ko na famille wa boy na fana batmo boy qui chichi za la honte so ça le na loba ate mas ko batmo so za rabal bala biso za la mususu na mo batak mo ya mabe on to se réserve ka en tout cas on so mo to comme qui ma ba question pour la respect nanga et pour la respect pe ba mélomane pour la respect artiste na préféré na loba ta makambu 10 000 fois Noël que na loba makambu yo tuninga voilà. Ok, merci beaucoup Madame Cynthia. Comme nous sommes déjà chuté, une dernière question. Par rapport Pasteur Moïse Mbiye, abimisi banzembo sikame marketing ezate banzembo ngozo et kitoko mezo beta mate zo kanate aka suite makambo te ko se passer to eza que batunya so ba pesi mu Congo pour na monyo pe no lobe makamnete ya banzembo na eto et ça moi souci. Bon, et ça, la souci, n'a évité, n'a évité que l'enveloppe, monsieur Bakenda, papa, monsieur Roger Baka. Parce que papa Roger Baka, ça monte à bandit dans la capage télévision. À lundi, c'est un peu ma caisse, ça papa, nous avons estime, n'est belé. Mais la comprenez que car c'est rien, on a que le blanc parce que Moïse Mbiye, parce qu'il y a des catégoriques, monto à salir ma bête, non, le mama ben on dirait moi, chichimo, et salama, papa, la biso, à la sous colika. Ah, t'es bon. On a entre parenthèses, là, tout le monde pas, il s'est raté dans la chaîne, dans la main, na yebi ba enveloppe bazali eza sous na batu oyo ba komona na sous clip wana to mama pasteur Moïse Mbiye ezolo ba matete eza faux eza ayaki na azali na outina la déception ya ba muya Eliana omoni ndenge zakana Eliana akizaki papa na mambo ebele ngala zaki catégorique ngala ben on changer parce que je sais que pasteur Moïse Mbiye yaya azape na moto na nzambe osakana te omoni ngane na zabu na yeba ke o paka escroc. Oh pasteur na oh na yeba la maîtresse oh général na maîtresse na mu na ko lexa aventurier te to escroquer na kiti ya chaîne là parce que tanzambe likolo en mona ke mutu wana ayo pakola bandimi buzoba na linga on te pe merci na o banya so mona ki pasteur Joël Ikwapa prophète Joël Ikwapa na kiti nanga na lekisa kaka bana ba responsable o moni pasteur Moïse akoko na asa mutu mais pour na ni ka batu so ka eza la batu mo nzeto zela ba koya ya tota la tabola mo mutu ti tota la tabola mo ngala za mo papa na so yemba na lela de batu so ba ba nzela pasteur Moïse a fondé te faux et archi faux so yo ki eza ba nzembo na za na voiture na ndaku en tout cas mes respects la respecta ke mi mais ba kimila ke babilo mo botaka a obimisa bon triomphe koto pe batu bazo Eliana kende boya zonga boya il faut to mitchaka na place ya mutu na nzambe et ça le roi pasteur na biso pe mukuna asa na ba mabe na ye mais tout la pe bala ba seka combien ezali pona mabe moko bo torturer mutu bo sala nyoso wana mutu ba sele pe 15 jours ya bana na nzambe sko molimo ya bana na nzambe ba pasteur est-ce ba salini po ba loba eloko bongo pe fo ba ya bo sangani na mutu bo aider pe na likamu côté na ba te corporation ba pasteur ba zarate pour nous relever la batte na ba frère ba musicien ba zarate so muta ko ba yesu ba sal ba dans certeza o mon tana na eli ya ote tendede ya ngombe comme la biso la musique balati ba veste en tout cas mais que pasteur Moïse Mbiye le réserve de l'Éternel m'a ramené et la monka parce que clip wa Tchelibiso sur le marché et fidèle ouais et ils ont déjà et bêti déjà il y a des impacts déjà ma parce que bah tu m'as dit que ah Eliane qui tord au fendo ma fendo yango wana que ah te osule biso to mona pe Jimmy Ngala ça qui sou koloba de et ça les que moi sinde alaka bebisa réputation
ya pasteur ya bat bazon si confesse to ebité ba pasteur on bazala na ba retraite ba sala ni parce que ngata jour la sala émission na pasteur ça capable il y a des jours je fais des fois une semaine na chambre na bimate na sambela rare mtabon ba koti kile pe ka mta sedu yo te ndika po marambo za ke bele diable azaraka on pour la bala nzambe pour très attention en tout cas là je condamne pas les hommes de Dieu nazarana mille respect na bango et puis biso moto za na estime na ba mutako ko isa mato na église pour la pasteur te pour na to ba bilo ba nzambe so ke kana logique wala bien mais ba pasteur na biso pe il faut ba bongisa album et moni pasteur azui ba choc bilo nyosho sala na internet c'est là ayebi na ma internet aza croté net biso parce que là déjà on a c'est une chaîne de télévision alors comme que c'est on a 19 000 et puis ayeba ba faut compter maintenant on mobilier ba sale la passe dans ba faux compte tala bloquer page à kokate so za nerf solide au kokama mwana te yango comme si la musu wa ko banga bato ba conférence ba nini parce que à conférence moi le ba que je suis le seul pasteur à tenir ça grand hôtel ba kataka place wana o azomi matisa et ça là sabotage à concert na ya boboto et ça là vraiment bien té en tout cas to linga to bomara kaka to linga to ensemble et ça biso bien vraiment et l'autre zanga rezara bolingo Congolais à Bossanara. Donc, Congolais qui est mouton mokili. À Bossanara, bolamu facile. Mais, oh ma bé. Oh là, un mal fait peut effacer tous les bienfaits. Je me suis dit, là, on a pub après, il y a des sponsors, on a vu ça. Et puis, tous ont apporté des annonces. Parmi les produits Kitokoland, nous te proposons des lentilles journalières disponibles en différentes couleurs pour un regard inoubliable. Style 3D, style magnétique, nous avons ce qu'il te faut, à toi de choisir. Fais confiance à Kitokoland et laisse-toi sublimer par notre gaine amincissante. Naza Kitoko chez Kitokoland au pays de la beauté. Madame Cynthia, évolution à Matabis, parce que tout le monde a capable de Matabis, évolution en comment, et puis recrutement, tout n'a pas de capot, ça va ça, côté bois noir, aussi côté pembe, ça va tout souci. Koyomoko, général major, boss chaîne, dans l'amour et entreprise d'ailleurs. Le boss va porte est ouverte ou bien tout ça déjà fermé. Non, en tout cas, Mikolo na kozwa ba fille baza ba fille tout passé problème belé na gérer na ba ona zana bango ba obesaka ba ma tête na ba bino na gérer bino non. Pour l'instant, en tout cas na ba corona pour na kozwa bato belé pe apoto ba otine na bato ozwa net ki nga sala ifasi Cynthia formé ko formé eza likambo pour na ministre bato benga kaka Rosie to na chaîne na biso mo awa ba futa kutu 500 kutu Rosie kutu tala ba beta na na sewana o capable futa Rosité wana ka enveloppe pourquoi to landa bango te yo moko ina yo na ngato yebi na biso que conscience ezali que mon monsieur balba peut-être ezala na yango te Rosie ko luka ko zozo batu ezapeka ko zozo batu ba problème omoni en vouloir ko récupérer ba connaissance ya batu misusu ezala ça va problème diko ba problème tout ça on a cercle wana quand même la ça qui large liboso na zaki ngomo donc ça la vedette si vous battez baza en formé le Rosie lobby kuna Myriam Brigel et ça là vraiment quand même bien Matabi City fait ça problème que nga dans la salle na capage télévision dans l'équipe qui ba Myriam na ça qui na bino pona et ça là que est remonté Matabisi tout kalami te ba mona nyos ba biage ba nyos Matabisi kuma sika et puis ça soit faire na ngate do bato baza kuna basala effort la sala ka ba Matabisi télévision on a bato ba linganga ba partenaire misusu bo mona ba le kakuna bato baza kuna ba sala effort kuna kuteza mingi comédie ba comédien kuna peneza ya bango mais vraiment marambo ezala vraiment bien ba effort eza bien makasi ebele et puis merci vraiment la soutien na bino bato boye la capage télévision nzamba pambola biso rara musala eke malembe to na choite. Merci beaucoup tout comme na souka mot de la fin et puis so na ba na bi quasi boutique des ana
Vraiment. Qu'est-ce que boutique yo mon oyoki kitoko lounge oyoki Rosie ma sponsor basé belé Candy Sono oyoki Gucci botinde la biso ba short na bino to la ta proposer ba sponsor na bino biso to lingi bino mingi na ni sous basé belé ba sponsor. Hervé Bamana garçon de luxe HB luxe. Ala tissu déjà yo arabe. Ya. Bosolo Hervé Bamana garçon de luxe en tout cas sur la tissu Gucci ba vert voilà Hervé Bamana garçon de luxe la ta Gucci ta la rasko ngaza mannequin na biso ya capage télévision ta ne ko apese lengi na capage télévision bata YouTube bazala boba komelo o ko landa fia na te bona bono yo umelie Fini na la te pas bien en fille ba yo polier. Vraiment, en tout cas, Gucci Nabiso, et merci pour la fidélité. Tarayo qui est déjà une année et demie, c'est que au maîtrisenga na ba colère. Donc otali o malamu nanga, ya mabe nanga ozipi, zalaka bongo partout rozala o mona ke e matisa yo fidélité futara. Merci pour la honnêteté balandinga, merci pour l'invitation en tout cas au présenter qui toko. Ah bon, Dieu merci que ça, merci. Akoka boto mo na biso sa lukanga. Merci en tout cas Rosie. Merci beaucoup. Bambo te pèse teka ba Kenji so. Bango kaka na zala bato belé ya José Moulumba le Bogard de Birmingham, monté maman Béni Barça, la pèse sous bato vous pas belé bato ba komelanga. Je suis pas de ba western mi ba kombo ya lokanga sko na okanga te po miko na ozate. Et na western mon grand abato belé makasi. Te western. Pasteur Raoul. Papa Raoul. Pasteur Raoul. Comment Mboka? Pasteur Raoul, Pasteur Nabiso, merci beaucoup. Na bossani Pasteur Raoul. J'étais à y être à la mort qu'on a monde. Capage TV.